Vraiment, na habité bande ronanga. Naza on a passé mon sous. On m'apprend que chantier nanga eza kota mbudi. Ba singa ke bazo buka et pourtant ba mikanda nyonso eza vraiment na état naza na ngona ba mbongo nanga na dépenser o eza lokwa ba ngba bomangai et pourtant na ba mikanda na bango ba signature hôtel de ville pezala qui vraiment ba chef ba ko koteka place te ceux qui ba konti ba signer te ba mikanda to ba cadastre to bimission nous apprend que bazo buka na tonga deux niveaux na mbongo nanga passe nanda ko créer BST pour na daza de ana succès balu ka base aluka par exemple un saké potasili akoluka créer base pour ba le belé ba na miniature et ça différent na mutaza sur scène na da jouaka aza par-ci par là aza parmi ba artiste ba lelo aza le seul comédien oyo aprestera mingi likolo podium ko ba comédien to a Congo souvent na dazo yambanga ité mais bisope na ko le kana TVKT to ba no confirmer to na da bela mais na soutenir pe ba to ba BST. Mais le quoi toza bandeko oba publier ba photo nada c'est que bango baza pembe na ye bango de bazo kita okanga photo po ebetisa mabakute na bandako bacha pe ba vidéo ole bandeko ba baluka ba betaka mabaku bacha ba vidéo ba préciser pe na hôpital nini o nada oyemo nada comme tu appelles ça explication claire pour bato mususu ya vrai ba musu ba beza ya vrai te ce qu'on appelle ça monteur to kutanité ba proche nae bazolinga koloba vérité moko boete tiye pena na kawana to douter nango eza soki eza malade nde to loba awa c'est que eza malade moko to benga olona kichande to ba malade ya kobwakela eza ba jarmo ba malade mo spirituel na sens wana na ndenge to moneli ba photo soki malade eza jar wana to kenango na mopandi mingi ya spiritualité de malade mo ya kobwakela c'est que lokwa ba bwaka ki yango ndenge pe ba kolongola yango donc mutaleki nzambe na makasa zate. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Ndenge katolobaka bino na biso c'est un mariage qui va rester perpétuel, voilà, fidèle internaute ya Congo Winner télévision to pesi bino bambote et beleska bozu biso de partout na ebiki vous allez toujours wana connecté na kati ya Congo Winner télévision nouvelle configuration, c'est-à-dire mon PPSK avec Bénite Diabanza la noblesse. Merci beaucoup na yemoko la patronne Sarah Kambouji et la Créopâtre, voilà ye nde azali bongo la main forte, il y a Congo Winner Télévision. Merci également à Adi Dalumumba, l'homme à la taille S. Donc, je le dis toujours qu'il y a tous les atouts. Il y a Congo Winner Télévision, particulièrement il y a émission où à chacun son tour. Merci déjà le loto Yambel Bino, Tokimi, moi, Nangambo Yabandeko, Nabiso, comédien, Basalaka art dramatique avec Bango, Toast, la Tébé Bartolté, vraiment ébélé, Penambo, Kanabango, le collaboration, Tokotikala, Kabongote, Tolungara, toujours Toluka, source et actualité, et le code des os à la moi, ils ont créé moi, Chambardement, Mbutumbutu, na Ngambo, Nabango, Yangona, Tuembel Bino Bongo, Ndeko, sans monteur, avec Bongo, artiste et comédien indépendant. Donc, avec qui est au béton, ma soeur concerné, et puis tout le sujet est tel dans Ngambo, Nabango. Azet, j'ai avec Ngaï, vraiment, un cadre, Oyo, Ndena Pessimbote, Ndeko, sans monteur, bonnet. Déjà, na rythme pays, déjà c'est bon. On a profité de la sambote na ba fanatique nyoso balingara théâtre ya Congo. Ya partout dans le monde ba mérité ba mbote na biso. Do ba mbote na bango, ba mbote na ba mécène bato balinga ko mizembo na bona culture Congo. Donc déjà mbote na ba mécène nyoso do mbote na ba fanatique ya nga pesco sa monter. Do bazara ya Congo te mais sa monter ba mbote na bango. Mbote na yo moko pe mbote na bato nyoso ba kolanda émission o mbote na ba abonné à chaîne Congo Winner Télévision, abonné tout à Congo Winner Télévision déjà mbote na bino. To bimisi casquette na oye bomba na bien que l'ambara etikali mais voix moi yango rappelé bato. Donc déjà bana photo bana mokili conseil na pesa bato na vie so za mbongo na moke compter na oyo ozana ngo. Na lamuki na tango leo nazaki na 1000 francs nga. Na taliban na 1000 francs o est na rolia na risquer na malewa. Na komi na malewa na moni mama malewa mère na na 1000 francs nga sa 1000 francs ko lesa nga mama malewa singa papa ko buka la te 1000 francs o losa na madese koki na litabisa ma apio na pesi 1000 francs na malewa
Na baniko lia boye nata joma saki pembeni bato mongo baza orgueil wana. Yo abenga yo na télé abenga yo nan. Yo olelo sama de sapa ma point na télé na bi prête na ko sama prête. Prête na zangi musuni. Yesa mama na chelo so na bi ya komba bi yo moko lo bakuna montant solingi. Na bangi na bi mère chelenga ya 3000. Mère chelinga soso. Jonga talinga so yo ozoba olia soso zanga ngombe po anini. Mais bakisa ngomba 5000. Pesa na pe confiance. Muta otino so yemo pe awasiligela o. Bakisa ngombe bakisa ngombe. Natali yo kota olia. Natapena bo yemo kolia ba poisson ba ngombe biloko nyoso reso 5 na bite jo se kaza la te monenga olia. Yo okocha poisson pe mel tenga pe mère bakisa poisson. Asinga na moni benoza vrai so bando za bongo na vena sali suni prêté. Abi olio melima sanga te ko senga bière tenga mère, tsenga bière mère ina 3 bouteilles. Abi yo, faut me la caser ça ini, okoka masanga te. Confesse ma petite mère, tcha caser a, ngabena lolé na ko moka beba ninga suma za bouteille moko. Bon na tali bana mutati na commander. Na tuni e kombote, na monde pe nenga zate. Fona tala mutangote. Na tali esko banda likolo, na ketiti na se. Na tala we bafulu pembe na ye makolongolo makolo salite nzoka kupala teke katana na comprendre muta wati na ngana commander amuta liboma bandeko na bukati la siba maleba mère sona siso lio kangangai. Voilà, merci, bravo notre artiste. Ozana moi qui pululu poani. Non, qui pululu tes écoles. Donc déjà dans le monde ba gizengi za lwa de école, c'est une école à Pululu, collège Pululu no collège Samoter. Donc déjà so tel ba gizengo ba jouer na théâtre ya Congo. So muta sala lwa Pululu te. So landi ba se ka sala lwa Samoter. Donc Pululu pas nos a perte ma collègue dans le monde ba gizengi. Oh, meilleur collègue, toi ma collègue. Bien sûr que oui pour toi ba Pululu. Par exemple moi on a TV. Tala ba gizengi nyos ba sala théâtre na Congo. So tel neti mayonnaise. A jouer lwa Pululu. Au monde na art na loboko na forme na tonalité Pululu. Ce qui aujourd'hui je vais pas modérer la tabarobe wana comme maman sango kimingai. Il est pas jouer trop qui Pululu. Ce que je mutoka bobo jouer qui ça monter. Pour déjà que si mal papa na maboko autant mama kolongolo déjà qui ça monter. Donc so landi ba gizeng ba jouer so mutaza na ki Pululu te. C'est qu'à récupérer le mot côté qui ça monter. Donc déjà ngai na Pululu muta imita mutaza te. Ya sa l'école ngapa na sa l'école. Le bilan sa papa est blonde kiodo. Papa n'a pas que de papa. Parce qu'il y a un bandara liboso. Te mama ko joba gizengi ba zigwa kut ba joba gizengi na mboko sera ba gupa mbalo sombo. Na comprend que okimi yango mais eza te sujet to lengo lelo to ko vandela ngo vraiment na obongisa ngo to ko bongisa ngo ngai na yo après sinon lenga ki to sola moi mokie eza sango ya mawa parce que to yebi ke osala pe passage na moto kufite mais ko kozana bokono eza pasi dérange kanzoto et puis ceux qui soignent ngo bien te mais maintenant liwa auto yebi surtout ceux qui ba adversaire basé bili on to ba ka toujours nzambe liboso maele nasima lelo pede nada master to yeba ka na casquette master na groupe Sinarco lelo akoma ko jouer rôle ya nada sanga maweza la ngambo na bino ba comédien beaucoup plus et pour ça qui biso to lukayo lokola pe au travailler déjà et ensemble na ye azala maladie o eza bongo incurable selon la médecine balobi ke maladie ne sila kana pasi ezala causer na boye to eba depuis comme lié ça déjà combien de temps. Bon déjà tout le baboye TV média au baota la biso yango e ko matisa mutu yango pe ko kitcha mutu dans tant to le quand la TV to pesa ba information déjà local boso photo yi barato ka sine ba information to pesa bandeko na biso nada master aza camarade nanga to na bi camarade c'est à part mamba théâtre na vie normale to vendre pe quelque part to kaboli ya golia to kaboli ya gomela hein na ndenge pe mamba ba sport amo pe to vendre to kuta na pe na ndenge bandal to beti pe mo saki ba papa li puta na ye na ndenge mamba sport pe à part mamba art donc déjà ngai sa monteur le loto qui est plus ou moins un mois on a tiré kozala ensemble na daté donc on a mona nada bonada mona nga un mois déjà donc moi auto tu ko 6 na ba 4 na ngone début to ko mona na do banda ba 4 ti to ko ta mo to zanenge sila bona moni na daté ngape la joie que information ko ba tunyos na moni photo na télé on a komi bondeni ote na da obela batu so mo benga nga sa moteur mais to moni master nenge nini ah master zo bela ba zo mo benga nga parler nga na bifona sala geste ko benga yemo ko nada na zo information pas na yemo ko nada ne ba problème eza ouais problème eza nini donc déjà na lo ba vérité le lo eza 3e jour na benga nada donc na ya mbinga te
le troisième jour na benga nada na rochape siko en direct na bengi au mona ka yambate bon na ebité za raison malade na ebité siko bato na so bato na ngai na ko confirmer bango te ki avri nada obela pona nada na to solité bon natali pembe na za rapena ba bureau azana bato azana bango na uti ko benga Serge Soki aza parolier na ye aza vene batambola ne so batali ba comédie musicale manzemu na betaka muto a composer la ba nzembo ba betaka ne ba concert eza Serge Soki na bengi no grand frère mais nazui sangomo ya master azobela est-ce que ya vrai na dazobela po bato bazo tuna ngai qui a répondu ngai depuis vendredi ngai presque to que 2 semaines to kutena na daté mais il y a eu information que nada bandaki maladie vendredi abiwa nada zobela mais abandaki maladie vendredi bon déjà par là ngana ko expliquer batunine ceux qui est maladie pour toucher ceux qui pour nazano sûreté ceux qui est maladie au les ba photo ngana senga beaucoup plus ba publier ba photo na ba photo yango je pense bien dit dans le monde ba balancer ba photo mais ceux qui vidéo exaté ba photo mais photo déjà c'est master zo mona le longi na ye ndenga confirmer batu ndenge nini po nada oyambanga te ko kama yo mutu bozala kane chaque ndolo bida à chaque occasion mais bozui un mois bomona na lisuté mais du moment bande ko bengi na téléphone abande ko répondre et tout pourquoi pas tu vas pas chercher ya ko koma cheye oyeba tongo zuma songa passe wana si réellement les informations solo eza ba fake news ya réseaux sociaux tonde donc déjà na bien to sali un mois et arrivera peut te l'expliquer 2 mois to kutanité to ba yayat yobi mamonde koma ba tournage koma ba voyage ba déplacement zalaka entata ye mikolando beta ba concert ne ba kermesse mo makambo zake belé tu to ko ba rentrer bande ko arriver pe et pe ça biso ba tante to zalaka mais souvent ezaka soki pena problème ezali to benga la to komanaka ngai pe na zalaki sipu na mono ba réseaux sociaux photo mo ya nada elongi ba bilo mo bokelie ba mso ba bio ezas nemba so elongi bilo mo bongo ngatali na mambo na mona Facebook yango pour ça ki ngai na bengai mais banana ndiko bengai lelo za 3e jour ndeto za na lelo banana mona ki mukola liboso mona ki photo mukola liboso na benga ki mais nada yambanga te na bengi muto azaka proche na nada waza proche na ye pour nos informations na sir so za bongo mais ya répondre ngai déjà nada bandaki maladie vendredi mais la tuni déjà moni azo hôpital abi non mais ngana nada notre kutanité wana dino soki abisanga na ba kutanité mais a confirmer nga ki na dans un hôpital siko moi changement zalinga pe na senga ki est-ce que na bato ba publier ba photo na da ba ko cha vidéo te pe ki cha bato ne soka esprit do ba cha vraiment vidéo pour na zo na daté na habite na hôpital ni na za ye pe dino abisanga a hôpital za we bindako we na bindako faut bien tatu donc déjà soki o pesinga ko likanisa ndako le na luke na téléphone lelo yo mata yo moko sa monteur ba jour ele kozel kanstol comme ninga landa ko na tangwa pasi bon déjà ton na monaki photo mo ba douche zalaki wane ce qui est vrai na monaki photo ba douche zalaki po ucho mona mona ya na monaki na biloko wana te na tala be ozani ngamo pe na accompagner no malade yango te donc déjà na bengi mo pe ayamba te spécialiste moi bimi na poto wana bieza be fa sida ba malade benga soki sona wena boy et suki wana pe lisusu te aza toujours na ba épreuve moko do passer à makasi to moni pe ba vidéo mais na s'envoie na nada na ba réseaux sociaux toujours biso to confirmer ka ba réseau ba information ya réseaux sociaux té et puis to composera to ça la conception ya mamna biso ba émission sur base ya ba réseaux sociaux té to za wana comme ba agent ya investigation ko luka information à la source raison pour laquelle ememi biso pa na yo lokola proche na ye asali to mo la voix ya master azo réclamer que même nini chantier na ye na mbudi bazo botola tandis pendant qu'il y a zali maladie boyena boy wana po kangote bon déjà na banano na spécialiste wana donc déjà azaka congolais na biso mais vraiment faut baser la rapper mitema malamu donc ya salika keti par rapport à maladie ya moni wana yango na lobi est-ce que na ba photo obiso to moni na bato nyoso sida obiso to yebi to mona kana ba centre na bango sida na be fe wana to mona ngo na ye spécialiste wana déjà sida banana kotala te mutu akoza bonne santé aza koso aza gabarit maza sida yeza spécialiste ndenge nini kaka to mutu liso vimbi ndi amoni mutu po mbumbe bimini longi mbamoko a traiter mutu mbamoko za sida vraiment ceux qui vraiment asola za spécialiste atangi ba étude na poto to ko mbamona ducha ba classe na so atangi
Donc déjà, abanana ko expliquer biso no hôpital nini oya sala na poto. Approuver biso maladie nini oya déjà traité. Éviter qui en tant que professionnel, sida ils quand ba effet nango ebele to mona ka yo ko douter ndel bambuma pe bimana. Na douter nango na. Et parce que le bi ke asala ba recherche. Ndeti ye pena na kawana to douter nango. Eza soki eza maladie nde to loba awa, c'est que eza maladie moko to benga olo na kichande to ba maladie ya ko bwakela. Maladie ya kubwa keza ba germo ba maladie mo spirituelle na sens wana na ndenge to moneli ba photo soki maladie za jar wana to ke non na mopandi mingi ya spiritualité de maladie mo kubwa kela c'est que lokwa ba bwaka ki yango ndenge pe ba kolongola yango donc mutaleki nzambe na makasa zate et puis ke bino ba comédie ba comme mystique ya ko récolter ba maman na loba liwa na ngambo na bino ko bwaka na maladie koto lesbienne koto homosexuel boy na boy oui libala pe bozo bala na bino mais à ba comédie ba vina bango zo chanter ba comédie ba voyager sur ça na 100% ya malamu na monde ya comédie na biso ya Congo awa donc négativité et comment dominer na sens nini donc le nom mo mystique bola la bola mkika na ebite bozo créer kaka ba bensa on ba ka ba succès on to ndenge te ndanda ko créer best pour na daza de ana succès balu ka best lo ka par exemple un saké potasili akoluka créer best pour ba le belé ba na miniature et ça différent na mutaza sur scène na da jouaka aza par-ci par là aza parmi ba artiste ba lelo aza le seul comédien oyo aprestara mingi likolo a podium ko ba comédien to a Congo presque ko banda vendredi samedi dimanche na da saka na spectacle donc déjà na ninga ko presser na podium l'équipe ba comédien nyonso a Congo yo comme porte-parole na maladie comme porte-parole na lo ba vérité bona ko sa point déjà acha prof na 5000 na sebe na Kimbondo azala wana chaque vendredi na dimanche au spectacle raté batu bayaka c'est que fona ndima za parmi bato ba mata podium mingi ko leka presque ba comédien tout pour biso to ça la spectacle mais en ba temps occasionnellement mais yé beneza que rendez-vous dominical mo ba baby que vendredi dimanche na dans le spectacle et bon c'est donc ko luka baisse moi peut-être to honnête to yo ka keza histoire ya kala maladie ya kala bela ka le loka rebimi pour luka moi succès ndeza bon c'est ça maladie ya kala mutako bela pe des fois bon no mona te muta mais maladie mo bela bo mono belo pena ki mukolo ya rifarat yo mukolo ngo confirmer ngo te ka yo moko na bina sanso batu ba loba ti sikoyo nga kuna préféré le quoi tous en direct na biso na ko benga suna da ba compare ka yama problème te va vraiment na autoriser yo balanzi nga base toujours attentif on peut sabiso information ya sir eza yemoko nada ou akolo bana biso pena ke omoni nde na za boye na problème boye mais déjà souvent nada zo ya mbangaité mais bisope na ko leka na TVKT to ba no confirmer tu nada wabela mais na soutenir pe batu ba BST mais lokwa toza bandeko o ba publier ba photo nada c'est que bango baza pembe na ye bango de bazo ki tan okange photo po ebetisa mabakute na bandako bacha pe ba video ole bandeko ba luka ba betaka mabaku bacha ba video ba préciser pe na hôpital nini o na eta na zali ko ko lobate ba sa video ndeni yebi kam ta malade ndaza tu ya bato artiste ya Congo et bon ceux qui sont na ba cadre ba mécène ba yana ba mécène mususu bana ba mbongo na bango bana ba mbongo na bango o par exemple ba ke ngandi na be funa soutenir nada ce que yebsanga tangu yo lingo laksa ata place hôpital nada zate bo lingo laksa mamni no sote bo bombela bato siko ndenge nini bato ba koyeba ke makambu oyo to ka recherche to expliquer bato ba comprendre bena ke nada ouais to benga yemo master déjà na yemo mtoroze ba précision assir pour bato bazo betali ba ko mais moni oza WhatsApp ouais ouais déjà apparemment ça connecté tu appel normal ouais pour yemo on a da comme tu appelles ça explication claire pour bato mususu ya vrai ba musu ba beza ya vrai te ce qu'on appelle ça monteur to kutanité ba proche na ye bazolinga ko ba vérité moko boyete donc soit egoza malade ezali mais ça stratégie na monde ba traiter ba boyi bato ba yeba parce que so bato ba boyi bato ba yeba ba nyokol na biso ba ninga na ye pour muto na bengi wana aza proche na ye vraiment yaza mieux placé. OK. Voilà, mesdames et messieurs, tozo bengana nada.
azali moko ya baninga na ye, toute confirmation si il est malade réellement ou pas. Ba fanatique ne muso ba pe na poto ba bazo s'inquiéter. On bazo s'inquiéter. Oui, ça sonne. Bon, déjà. Bon, Azo Yambate, je pense que Azo Yambate, mais insister car biso pe tozo ngela yo. Peut-être biso moto luka, biso Congo Winner Télévision. To côté la ena no to yé ba si réellement l'information tozo récolter na réseaux sociaux eza yango. Ou expliquer ba fanatique ni on a binaka oyo nazo confirmer batute ki na daza malade. Po yemoko na do Yambate ba poche na nyoso. Et ça qui bon te abela qui mais à un hôpital c'est quoi c'est bon hôpital ni ba l'hôpital te c'est un peu flou, c'est très flou bon, déjà c'est que ton dit mais la bateau babi que ça la ngora ba information monter ba ba luka bes na mabe hein ba artiste senior soso ba beli ba leka na TV ba lela kaka mamolif mutetel sungangai na beli makokeza te bo salisanga ti yo de komela déjà bon ngano ekomela ngati amsusu nada akimi na ye monotonie wana ozake na beli bo sungangai ceci cela dans monika beli na ye a mibombi a soigner nzoto ne soka biki na biki a beng sa ba journaliste a créer ba conférence am super ko s'excuser pa na biso ya suna ndo ya mbabino te po am su bolinga bo pesa information boye bon lokola ya yambate sentir ne peut pas pesa information te c'est que ça na mamo za caché to dans les jours à venir. Ok, Toroye Bango vraiment dans les jours à venir. Le coup là est le bin de sans monter. C'est quoi sans monter? Ben information il y a trop péandé. Donc déjà tout aussi ça tournage il y a film il y a Ndokiyu. Les humiliations que j'ai tolérées, cela n'a pas suffi. Papa Simba Siko, yamana mutume kwana. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.